Bunya na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongie. Karibu kwetu. CAA aza na esengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavoli na ye en destination ya Bunya. Bavoli yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu. Reprise ya vol CAA na Kolwezi et zongi déjà à partir il y a le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ba place na bino. Et ça va proposer bébé sur la télévision la bino pour la phone la journal pour la peuple merci la fidélité pour confiance pour za kanango na journal na bino to fond la journal pour le chef d'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé qui réunion entièrement dédiée à évaluation il y a riposte contre épidémie Ebola bo que chef de l'état ya pesa qui ba directif ya ndenge na ndenge pour na contenir 17e épidémie Ebola kaka le même mercredi bo que chef de l'état ya yamba qui nouveau président ya Fekofa Véran Mosengo ayaki ko présenter ba priorité ya programme ya gouvernement na ye 2026-2030 bolanda bongo to pour le sous la présidence ya honorable Jean-Michel Samalukonde plénière ezalaki organisé na Sénat et pas wapi réforme ya administration publique ezalaki na centre ba débat na bango Christian Kengebeni Nadine national bazaki na compte ya Folinga. Nabu Kambeme ya président honorable Jean-Michel Samalukonde Kenge plénière ya Sénat et place ki mingi to elobelaki réforme ya administration publique ezalaki na cœur ya débat interpellé et pas ya sénateur Janvier Moucha Kasiwa vice-premier ministre ya fonction publique Jean-Pierre Liaou a s'engagé ki mingi kolobela ba agent fictif pe ko rétablir équité salariale dans ensemble ya ba province nyonso ya République démocratique du Congo pe na ba secteur sénateur Moucha a adressé qui tableau moko critique ya fonction publique ba effectif et belé oyo ezali koleka ba cadre organique ba recrutement anarchique présence ya ba agent fictif pe disparité salariale boye makambo oyo ezali entre Kinshasa et Longo na ba province pe ba régie financière liboso ya makambo ya mabe oyo Jean-Pierre Liaou a livré qui état des lieux détaillé pe chiffré VPM ya fonction publique a reconnaîtra qui ba dysfonctionnement pe exposa qui ba stratégie ya gouvernement pour assainir durablement administration pe ko maîtriser ba effectif bancarisation intégrale ya paye mécanisation pe ba procédure ya déploiement ya fichier unique pe ya référence à lobby et kozali sous na efficacité pour na ba agent fictif chaque fonctionnaire et sengeli azala identifier contrôler et puis payer na ndenge elongo bani ndenge Jean-Pierre Liaou VPM ya fonction publique atalisaki pe a détaillaki ba outils oyo ezali déjà en place pour na ko traquer ba doublon pe ko garantir ba salaire ya malonga quel que soit bisika ya affectation rigueur démonstration oyo et convaincra ki initiateur ya interpellation sénateur Moucha a sepela ki mingi na ba réponse pe ya feuille de route oyo ezala ki présenté et pas ya membre ya gouvernement na ouverture séance ya Sénat ba examiner ki pe ba adopter ki projet ya prorogation ya état de siège na ba province ya Ituri pe Nord Kivu oyo ezala ki présenté et pas ya ministre d'État ministre de la justice pe garde de sceaux Guillaume Ngefa texte oyo ezwaki 76 voix pour na bato asepela ki na yango 0 contre pe 0 abstention mesure oyo ekozwa fait le 1er juin 2026 pour na 15 jours na raison ya persistance ya ba menace ya ba groupes armés pe ya FCM 23 et longo na virus Ebola oyo ezali signalé na zone dossier ya réforme ya fonction publique etindamaki na commission socio-culturelle pour notre toilettage technique et formulation, il y a des recommandations finales. Objectif ezali kopé sa RDC, administration publique moko plus juste et puis efficace, plus performante pour notre service na ba Congolais nyonso. Kaka masolo etali ba plénière weba ki nanga mpe assemblée nationale bango pe bazaki na plénière na mokambi ya honorable président na bango wape pai ba dossier stratégique ezalaki ebele ya ko traiter héritier mapine mapesipine ba détail.
Nabukambemi ya président ya Assemblée nationale, honorable Aimé Boji Sangara, entouré de membres moussous ya bureau, chambre basse ya parlement, à Salaki mercredi 27 mai, séance plénière. Et balobela ki mingi ba dossier stratégique lié na gouvernance institutionnelle, processus électoral, pe ba grande réforme législative na République démocratique du Congo, na climat moko ezalaki marqué na rigueur parlementaire, responsabilité et puis vitalité ya débat démocratique, ba députés nationaux, balobela ki ba question ebele Oyo ezali ko engagé avenir institutionnel ya mboka pe ko renforcer état de droit. Boye parmi ba principaux points na ordre du jour balobela ki examen ya rapport ya commission politique administrative et puis juridique pour na oyetali proposition ya loi oyo ezali ko fixer ba conditions d'organisation ya référendum. Président na député national André Mbata commission Oyo est présenté qui rapport et restructuration de texte Oyo ezala qui porté dans 93 articles. Bosimba Peboebake initiative Oyo ezan importance moko ya malonga pour la consolidation ya processus démocratique na République démocratique du Congo. Boye na suka ya débat Oyo ezala qui makasi etalisi ba sérieux moko ya makasi et pas wape représentation nationale ba aborda ki ba grande réforme institutionnelle assemblée plénière. Pétex Oyo tindamaki na même commission pour l'enrichissement et intégration d'amendements na délai à 48 heures le lingue procédure parlementaire ezali kotalisa nati nawana honorable Isaac Jean-Claude Chulumbai asigira ki alinéa D ya article 42 eye banako kendelisusu na assemblée constituante pour na ba élus provinciaux puis municipaux proposition ya loi oyo ezali kolobela organisation ya référendum na République démocratique du Congo eza na 8 chapitres et puis 45 articles yango ezali kotalisa volonté ya législateur ya kobaliser et longo na ba précision ba différentes étapes ya processus référendaire boye na même séance plénière lokola ba disposition ya règlement d'ordre intérieur ezali kotalisa à la démocratie commission électorale nationale indépendante seni na mokuse et kamba makina président de Nika di Makazadi Boye liboso ba membre pe ya bureau naye ba présentant qui rapport annuel 2025 liboso ya représentation nationale exercice ya redevabilité institutionnelle parmi ba députés nationaux oyo ba talisa ki mission constitutionnelle pe ya contrôle parlementaire ya évaluation pe ya fonctionnement ya institution boye structuré dans 5 chapitres rapport oyo ezala ki présenté ba talisi ba effort oyo institution asalaki pour na makambo etali ba élection et ba na kozala crédible puis transparente. Rapport oyo et abordé pe poursuite ba opération électorale ba concertation et longo na ba partenaires nationaux et puis internationaux bosimba ke na séance plénière oyo ezala ki pe marqué na ba échange ya discipline parlementaire engagement beli nationaux et talisi volonté ya assemblée nationale ya kokoba na responsabilité na hauteur institutionnelle examen ya ba grande question démocratique pe républicaine oyo ezali ko engager avenir ya mboka. Mwana mboka honorablement tenu au cadre ya parti politique ACP Kitaki na quartier Badading kuna na commune na Selemba ou na cadre opération pas une parcelle sans ACP. Christian Kangebe Nyazabi Simasimanaye. Pas une parcelle sans ACP, wana idéologie ezali kokoba se kokoba pona compte ya commune ya Selembao et pa wapi au cadre ya ACP parti cher ya autorité morale Jean-Tinu Ngobilambaka honorable Mautwene oyo babengaka papa Selembao azali kokoba se kokoba mobilisation pe organiser ba adhésion massive na kati ya ACP awa akitaki na quartier Badiading toujours na commune ya Selembao kaka pona même idéologie ba adhésion massive pe bato ya ndenge na ndenge bazali kokota na alliance des congolais progressistes ACP na mokuse bilembo ezali komona na quartier Badading e yindaki lisusu na ndenge ya kosakana te bino moko botala na bilili moya bienvenue ezalaki prononcé et pa ya cordon Jadon Siala oyo a présenté ki bato nyonso oyo bazala ba point focaux ndenge bazali kotambusa ACP nyonso elikaki vraiment kitoko bongo tangu ye moko azwaki maloba au cadre ya ACP honorable Maotwene papa Selembao dit les responsables atalisaki vision ya autorité morale Jean-Tinu Ngobilambaka ndenge nini asalaki pe na hôtel de ville et puis ndenge nini parti ACP ezali kotambola
awa surtout na ville ya Kinshasa na commune ya Selembao ACP bendele ezali kopepa tango nyonso bosimba pe boyeba ke na même occasion honorable Maotwene alatisaki pe ba adhérent nyonso ba symbole pe ba insigne ya parti pona kotalisa ke désormais bakomi ba membre ya Alliance des Congolais progressistes ACP na mokuse boyoka ba adhérent ya sika ndenge balobi eloke motivenga misala malamu tout d'abord nanu Gentini Ngobila salaki emonanaki na miso na biso pe lelo honorable paye et puis tout le monde a mis ça dans conteneur et poussé à vraiment que na s'adhérer na ACP ta bandeko bazaki bana ACP te baya ACP za bien ACP vraiment tout le monde a qui makama malamu esa mais surtout na député na biso honorable Maotwene po azana Selembao en tout cas azotika biso ba mama te azotika ba papa te azotika bana te et pas au sélection makamba bien yangana vraiment que pousser vraiment que na kota vraiment musindo on a s'adhérer vraiment le pour na ACP. Le choix est allé pratiquement à cause de l'idéologie et autozali Kolanda pour le développement et pour permettre à la Congolais pas comme na stature Yamalam. Alors idéologie et cette idée, ce plan d'action et c'est ça qui est c'est pour ça que 8 ans il faut adhérer à Kati ACP. Mutu ozali komona bisani linaye ezali ko correspondre na basoué ya motema. Quand ozali kozwa basoué ozanango omoni makambo ya azali kosala et c'est pelisio, c'est ça le chemin ozeli esengeli Kolanda, c'est la conviction interne. Yemukope honorable Maotwene papa Selembao azanga kite kotalisa esengona ye par rapport ya bilembo ndenge ezali komonana. Boboye bake batolo babenga kibino baza bato ko succès na balabala te. Baza bato ko mema bino ti na destiné. Bango en tant que bato ko mema na destiné et seigneli to présenter bango officiellement na miso ya bato ke bala pindai to bala pandai ya kozala ba cadre ya ACP bala pandai ya ko soutenir honorable Nabino Maotwene bala pandai ya ko ba ete fachi liboso maona sima bala pandai ya ko ba ete Gentini liboso maona sima. Na commune ya Selembao nani akoki koboya ACP ya autorité morale Gentini Ngobila Mbaka pambate honorable Maotwene akangi kwenti coin boy commune ya Selembao et commis déjà clôturé nani akokota. Côté na pe kuna secrétaire exécutif provincial ya Ecoville ya Kinshasa Braille Ngali a organisé qui marche mo comme nene ya kafu elongo na base na kuna na maluku po na ko soutenir chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fabrice Lundo mi ba détail. Ya maluku eyinda kina ndenge akosakana te mobange na carnaval oyo bozali komona ezali bongo Union Congolaise ikona mokuse parti cher ya autorité morale Daniel Mukoko Samba awa secrétaire exécutif provincial ville ya Kinshasa CEP Brej Engalim Firi Obama oyo azali le seul et l'unique leader ya commune ya maluku a mobilisaki bato na ndenge akosakana te ndenge kaka bino moko bozali komona drapeau ya ikona maboko fanfare ezali kobeta loyembo na monoko bana nyonso ya iko ya commune ya maluku batelemaki balobi bango nyonso bazali ko soutenir chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na mission oyo peuple congolais apesaki ye pona komema mboka na biso République démocratique du Congo eyeba na kotambola na ndenge ya malamu pe na même occasion bazali ko soutenir ba institution nyonso mobange na carnaval oyo ndenge bozali komona ezalaki réussite totale commune ya maluku eyindaki na ndenge ya kosakana te botela bino moko.
Engalim Firi Obama, Oyo Babengaka, le lion de la ville, le seul et l'unique leader ya commune ya Maluku, ye a mettre batonyo so d'accord, awa na commune ya Maluku, motomoko azalite, ezali kaka Bridge Engalim Firi Obama, le lion de la ville, Oyo Yemoko aza leader ya commune ya Maluku, mobilisation ya boye, esengeli ozala kaka Bridge Engalim Firi Obama, pona kotombola, bendele ya iko, awa na commune ya Maluku. Pas une parcelle sans union congolaise, awa na commune ya Maluku, yango vraiment etali samaki. Aussi Mbappé boyebake bana nyonso ya union congolaise awa na commune ya Maluku na bokambemi ya secrétaire exécutif provincial ya Ukoville ya Kinshasa Bridge Engalim Firi Obama balobi bango nyonso na sima ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bango nyonso awa na Maluku baponi na bango iko ba adhésion massive pe ezali kosalema na ndenge ya kosakana te pamba te bamoni pe mosala oyo autorité morale ya iko Daniel Mukoko Samba azali kosala na kati ya gouvernement ezali tango nyonso kopesa bango esengo yango bazali tango nyonso ya kotelema pe bazali mobiliser pour na soutenir chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bravo les lions de la ville Bridge Engalim Firi Obama commune ya Maluku ezalaka tango nyonso na maboko na yo yango awa balobaka mabele mame ezali vraiment ya yo Maluku ya kosamba ezali te. Dans la soirée religion que communauté itna à Charité du Congo na bokambemi ya représentant légal na bango va célébrer kitoko kuna na stade Velodrome ya Kitambo Tabaski na bango nadi national zaki na compte ya Funingala. Plus de 1000 chiites babimaki na 4 coins ya ville province ya Kinshasa basanganaki na stade Velodrome pona ko célébrer Idi Tabaski, c'est-à-dire fête ya Tabaski lokola motomoko elongo na représentant légal na bango ya communauté itna en Charité du Congo son éminence Maolana Youssouf Kembo bafongola kinteke na bango na ba prière ya makasi oyo babengi yango Idi Tabaski. هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله akandenge boyebi esika bashiti basangani liloba ya ala eratakate nde ya cérémonie ya Tabaski oyo epesamaki epa na ye moko représentant légal ya Seiko Maolana Youssouf Kembo kuna atalisaki bango ndenge tango nyonso esengeli batambolaka bisika nyonso tango nyonso ngonga nyonso na kati ya mibeko ya ala atako mikakatano balemba te basambela pe basalaka basacrifice po batrouve basolution na baproblème na bango na mozindo apesaki bango exemple ya Thomas Ibrahim oyo ala asengaka na ye asacrifie fils ene na ye lokola azalaka moto ya botosi atosaka pe ala atrouvelaka solution abimiselaka ye nyama oyo atumbelaka ye mbeka. Merci, bonne fête na bino na bandeko nyonso tu oyo bakomona biso na sorti oyo tosali nzambe ayamba prière ya bamusulman nyonso to basali na fête ya Idi Tabaski na bandeko nyonso tu bazalaki na biso na molimo bazalaki na biso na makanisi sans tendance confondue chrétien non chrétien nyonso tu bonne fête parce que eza mokolo toyambaka moto nyonso tu po tokabola na ye esengo nzambe ateni tokosepela na mokolo ya liboso topartagaki na bashiyite to mpe bamusulman nyonso tu ya kati ya monde ke soki tokomi na mokolo ya lelo ya pèlerinage ezali mokolo ya compte rendu parce que tokomi na suka ya mbula Zulhijja nde place oyo tobandaka pèlerinage bato nyonso mpe batika bandako na bango baya na pèlerinage po ezali ngonga oyo tokopesa compte rendu ya ane mobimba oyo totambolaki liboso ya nzambe
etokosambela nsima ya kosala nyonso to mpona kosanga nzambe asengi biso tokosambela soki tosambeli nde esengeli to égorge soki to égorge nde wana nzambe ayoki compte rendu na biso mpe abakiseli biso mobembo mosusu oyo ezali na ane liboso na biso ezali koya. Compagnie africaine d'investissement à Zung Simon Bavol la destination à Kinshasa Bunia répond. Bunya na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongie Karibu kwetu. CAA aza na esengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavol na ye en destination ya Bunya. Bavol yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu karibu. Reprise ya vol CAA na Kolwezi et zongi déjà à partir le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ma place na bino. L'élève ya complexe scolaire Maman Pemba ou maternelle bango bakendeki ko visiter ba atelier ya complexe scolaire na bango. Ya complexe scolaire Mama Pemba de école ya fondation Nerombungu bazalaki na visite weekend eleki bakendaki kotala ba atelier ya complexe scolaire Mama Pemba oyo ezwami na komini ya Kisenso aiwapi formation pratique epesamaka pona bana ya complexe scolaire Mama Pemba MPD pe ba école mususu ya nzinga pe ba commune mususu ba yaka wana pona koyekola bana ya maternelle bazalaki encadré kaka na encadré na bango ndenge bino moko bozali komona balekaki na atelier ya coupe couture batalaki ndenge nini mosala ezali kosalema to pe pratique balekaki pe na ya informatique atelier ya électricité pe ya mécanique kuna bazwaki explication ya ndenge na ndenge epai ya baencadré na bango oyo pe bazangaki te koposer bango quelques questions pona kotala eloko nini bango ba comprendre na passage na bango na atelier ya complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu. Comment on les appelle? Comment on les appelle? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Bon simba pe boye ba ke passage ya ba élève ya complexe scolaire Mama Pemba de kuna na atelier ezalaki vraiment eloko moko ya malonga pamba te e bakisi bango quelque chose na mituna bango nyonso baza na complexe scolaire Mama Pemba kasi na niveau ya maternelle déjà ba encadrer bazali kozwa idée ya kolakisa bango ndenge nini ba eneto ba yana bango basala ka pratique kaka na ba atelier oyo complexe scolaire Mama Pemba azana yango ba atelier ya kafu pe ya qualité basuka ki wana te bakendaki pe lisusu na complexe scolaire Mama Pemba 1 na avenue Bantandu numéro 44 et pa wapi bayaki kotala ndenge nini enseignement pe ezali kopesama ba visitaki ba bâtiment po teto yebisa bino ke complexe scolaire Mama Pemba 1 yangonde eboti complexe scolaire Mama Pemba 2 ezalaki eloko moko ya litomba ba élève ya maternelle ba ko visiter yango pona koyeba ke bango nyonso bazali kaka ensemble elekaki vraiment kitoko formation ya qualité nde ya qualité ezali kopesama na complexe scolaire Mama Pemba MPD complexe scolaire Mama Pemba 2 ezwami na avenue Mwanga numéro 11 na quartier de la Paix na commune ya Kisenso et pa wapi na niveau ya maternelle déjà ndenge bozali komona bana bazali kozwa formation de formation ya qualité supérieure. Cadre spécial pe ya classe pour l'organisation de différentes cérémonies na bino so isa c'est moko le précieux hôtel bango kuna pe bazana flat ngo sa séjour toko na Kinshasa ko kulikana kuna Bolanda Michael Brice Toto Kinshasa ah oui bota le loko engengisi tsangu yango yo
l'impression hôtel bon mais ça l'a désormais na combo cadre oyo l'impression hôtel cadre paradisiaque netika kesika banjelu bakitaka kitoko nenenge bakisa lumière pe beauté moko kutu okoko confondre yango na beauté pe sointeté maison blanche des États-Unis dégajaka po bolanga oyo wapi pardon zwa salle de fête pour na ba mariage de rêve religieux to coutumier awezo makambo ya libre mateko felete avec l'impression hôtel histoire ndeti kalaka osalisi mariage awa batu bakanisi osali yango na Champs-Élysées nzoka kaka na Kinshasa wa décoration salle ekuma na ndenge ya defate esale makaselo ngula bino nyonso awa classe de classe bakisa noblesse climatisation na kati bondimelanga Canada ekosa kurekendaka te mobange na groupe eza na poète olingo osalisa anniversaire ya très bonne qualité tope cérémonie moko bolingi etikala inoubliable conférence to réunion cadre idéal yango yo l'impression hôtel zwa bachefandise bacouvert bavere na basiete mokwake jeu de lumière bakisa ndule konono na konono bokanisi esili awa siko bozozo bachambre matela mosuni ya kese neti douceur ya mpose jacuzzi na pointe mpona bamarie boza na droit nango après cérémonie même mpona bino bana mikili bokoki kozwa baséjour awa différence de poto eza te bachambre moderne ezala libanda na bakouloir neti esika babongiseli président Faci Aleka restaurant mokwake bakisa lungeva mpona collection bameilleur moment entre amis kasi otudinga l'impression tele eza wabie yoka boulevard Lumumba arrêt ya batwa entre Petro Congo kaka na ebandeli wana okomona panneau lumineux bien mentionné l'impression hôtel avenue Mobutu numéro 3 Komila Masina oza mobimbadi l'impression hôtel l'XP ne kakaboete confort makasi boye bolembeseke nyonso kaka mpona kosepelisa bakongolais vous êtes le meilleur on n'aime pas les pays comme ça. Poto olonga pona bana na mise à couture pe mokolo komela ngo pisaka santé ya kitoko na vitamine. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna ayeba kateti lero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap poto kitoko pona ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéines, vitamines, énergie. Azama yele na classe abela kate alimbaka te. Ba maman, félicitations à vos connaissances. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esakaye. Ma ba yinga kango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama letsa mwana. Sukana mbimbi. Déjà, na avis de recherche pour la lecture na Elongo na Michael Bristo. Commissariat provincial ville ya Kinshasa, coordination ya police judiciaire. Baza koyebisa na moto nyonso akomona bana mibali oyo mibale na ba photo neti oyo. Kombo na Patrick Maunji, complice na yeyo. Kombo na Tishik Yanzenza. Bakanga bango sans hésiter. Pe bamema bango na état-major ya commissariat provincial ville ya Kinshasa. Na groupe de lutte contre la criminalité stupéfiant. Topi bamema bango na la police oyo eza pembeni. Ndenge bozomona bango boye baza miyibi ya kosakana te bafakwa bayibaka batala nsima te même ata yo bokutani na ye na dossier ya mbongo yebaki bakobikisa yo te na yango la police eza kolukisa bango mpona vol bauti kosala ya mbongo ebele soki omoni bango to moko na bango kanga ye mema ye na la police mpo moto nyonso oyo akozwa bango aza na lifuta monene ya $10,000 oyo ebongisami mpo na ye même bamapinga nyonso esika bazwami bosengami kolukisa bato oyo. Numéro ya contact soki bozwi bango yango yo 081 524 66 13. Communiqué signé commissaire provincial de la police ville ya Kinshasa mwana mboka Israël Kantu Bakulu. Nous allons la communiquer écologique pour la leur tourne.
Famille Kanu bazana mawa ya kwebisa na bandeko baninga pe baibe na bango nyonso liwa ya papa oncle pendeko na bango Nkanu Sylvain oyo akufaki depuis mikolo eliki boye programme ya matanga ezali boye samedi 30 mai 2026 veillée mortuaire ekosalema na avenue Mopulu numéro 1 na commune ya Ngaba. Dimanche 31 mai 2026, levé à corps et Kosalema na morgue ya hôpital général de référence Yangaba, ex-Bobila Dawa. Et Paiwapi ba hommage péréclement familial et Kosalema avant enterrement na cimetière Yansele Bambou. Ce qui a été communiqué Oyo et comme la batunion Sobaibaki, Papa Nkanu Sylvain. Vous avez que me répondre à la foninga la journée pour la possible se pédant ça merci Negor Ntingi Matomi Nazaki Bongo Nasima ya caméra concours rédactionnel Yarit Kindu héritier Mapine mais asperza qui joue au montage et signe qui pas Christian Kenge Beninga notre rendez-vous Mikozel ko au revoir. Ezando réalité CAA compagnie africaine d'aviation Fumu. Pas de temps mort, nama solo ya mapata. Rafale toujours, botu nangani niye, number 1 ya mapata CAA, azongisi bavol na ye na Bunia. Déjà, le 20 avril, Oyo, Bosepela, Kinshasa Bunia, 3 fois par semaine, veut dire lundi, mercredi, et samedi. Bavol Oyo, et kozala effectué na Airbus A320. Karibu, karibu. Reprise ya vol CA1 na Kolwezi et zongi déjà à partir il y a le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ma place na bino.